Maman Okangisi et Lansarabato baza faible. Banza London TV. Ouais, il y a des menaces au rang à jus, car pour la Kenya pour soutenir Blanc. Mais Banza London TV. Faire quoi? Yo so yo faire quoi la Kangisi? Banza London TV. Un aventurier, un illettré, comme on est à pas mal au commandoté. Moi na moko boy papa na bango azalaki comment sentinelle babote na zemine kota na kati ya guérite et ici comme pemeni ya cage ya mbwa. Banza London TV. Musique eza catch te soki omoni ke yo za boxer okoluka bakole tokoluka champion Yuri Kalenga. Banza London TV. Wata muto atindaki bapanza concert ya Blana. Banza London TV. Et comme il y a siko ya mabe. Banza London TV. Mais il y a qui va parler mais il bien Nyama corps. Il y aura mutazi combo tu Nyama d'accord. Donc ça veut dire que ça a la mentalité ya ba Nyama. Banza London TV. Donc Congo eza bango mbo eza ngo ya bango. Vous comprenez? Banza London TV. Il a qui droit de réponse. Banza London TV. Il n'a pas dit kabana criminel, na violé. Na sali crime na bomi mutu. Non? Banza London TV. Tu m'appelles na ya ba pomba. Te yo soto zio to robeta yo. Yo soto zio tamula na avion rezo do monde. Mais musique est commune. Banza London TV. Kala tono muna wera son na jibem piana. Fara. Ba beti ndule ti lobi na ngope na ke. Banza London TV. Kaki sali a beti lo kwana. Yo kasi faire go na tala ki on se plaît non. À ce point, on peut-être, Bagolo, Batala qui ont se peine, on peut-être, et déranger, va te mêler tout ça, il va coup de fil, na boutouana. Banza London TV. Papa n'a vu son patron, ça y est, tribunal na Zambé, Kozala. Salut à vous tous qui nous suivez partout dans le monde à travers votre chaîne de Banza London Télévision. Très heureux de savoir que vous êtes nombreux en train de nous suivre en cette moment. Aujourd'hui, on va parler un peu, comme vous avez remarqué dans nos attaques, qu'on a invité Elvis Yanfou, donc Mbappé de la presse, que non Elvis 2-3 jours à mon anté, Bakangaki et tout ça. Donc, tout ça, tout mais un peu comme ma solo. Et là, on est les cas concert à loin de les cas ni actualité quand la musique n'engage ezo les cas. Déjà ceux qui non déjà vous permettre ngana pe samboti na bateau tout bas soutenir en tout cas là je vois son éminence Maître Kazi, en tout cas Maître Kazi son éminence, les députés réellement Eli Afuna ba mbote siko zali ba bon séjour ici ka ozali. Là je vois aussi Nadine Zamba bah mbote a trop déjà les 25 déjà ils a karaté au sarandi to yokana ki pona ba orphelin et que ça la bien makasi la patronne maman sociale manga hôtel trop d'indinzi la force tranquille qui écrase maman sociale en tout cas bah mbote siko zali moi tout teningana qui mais ça va to zara wana et que ça la bien des Bruno 3 fois international des Bruno original bah mbote siko za ceux qui wacha d'accord nanga donc qui déjà ko Fongola déjà moi champion à battre mon a invité nangai bonjour Mbappé de la presse Elvis. Bonjour Posa Richi bonjour na battu tout ba na mission na de Banza London Télévision au venir à Dakunanga. Ah pina parler nanga vraiment en tout cas na bi que ben tourno tout boza ebelé parce que battu va se déranger fort. 3-4 jours avant mon ngate yango ngwabira sa wapi ngwabire bakangiye parce que ba maramo ezo me belé to solo on peut na émission na za ngai na za nga vraiment parce que qui chasse ça ya biso Congo pe eza ya biso muto bangisa mutu azate mais sauf que tout ça la car musana biso eza caméra na micro en tout cas on a profité de l'occasion on peut ça mote na yemoro de Banza London Télévision boss, il y a chaîne oyo, na lele makasi fort, on a vu que il est très puissant, mamboza bien. Pourquoi pas enlever Sam Coucou, le nécessaire, il y a maman aimé Coucou, ah pour la nangai, inspecteur Diembelou Kanda, inspecteur na pression mote, na batu tout oyo bazo la nangai sikoyo, batu tout bazo la nangai sikoyo, vraiment nazali Posa Richi, nazali vraiment nazali. Posa vraiment donc boni ba concert à Luanda, bo anilagi concert et puis enfin
Bobetika bino ba main noire bolela ba main noire kara. Problème est au moins nous tourne latina polo on va commis faire rigolo. Asa mobali. Auto ba mobali ba katangenga. Donc maman Marie ma kesi a botaye pena mobali. Mobali a une détermination. Mobali soit le dit A et tikala A et comme on va jamais B. Faire rigolo la kena ki loanda po abeta concert. Concert ezalaki annulé mais bah ezalaki na comment dirais-je? Ezalaki pour nous protéger artiste. Wana yo total to yedi makambo oyo elekaki wana ba criminel ba kuluna oyo ba kotaki wana po ba saboter concert les pas de ba ça les pas de mabe mais nzambe ba permettre quitter donc moni ki ba mec ba poussa ki moi quelques jours faire rigolo ba mona ka sala ki émission ba ki asala ki nini ke na kobeta concert exact mona ki na ya Laura Sokoko na peso mote na venanga Major Peck Major Peck ba mote na yo côté aux adore ba goloa mobimba après ce mot donc ça veut dire que fait rigola à courir son qui ça c'était ça qui a gobeta na ngola parce que déjà contre Zalaki pina kitoko makasi maramnyasu et Zalaki vraiment bien makasi concert kitoko na sepelaki na prince d'angolo bon la prince d'angolo na ningi ça qui va tout prince d'angolo to yambio la jet set et ça lui va bien na profiter de l'occasion on peut sa mote na DG Polo équipe mobimba fait rigola DG Polo mettre équipe bilanga makofi code 16 to activant on déjà vous allez vraiment bien mettre Guy c'est tout boire et tenir ba mettre Guy on est bien donc voilà en tout cas on appelle la pesimoté pour moi entre parenthèses déjà sur la festival là ils ont mon endroit ça live balingue ba télé melanga ndetie te mettre gabino botika non botika ça ils ont ça na botika ça ça mettre faire ba rapena pour lui ba il fallait il y a presse en tout cas donc mambo angola et les cas qui vraiment bien marqué ba graissement yango to lo belara ke non mamba musique yango washi so za na biso mingi ba koto yo donc moi boye donc maman on to lo bela quoi musique moi te ne comme ken défaut si ko ngana ngalo baboye musique eza combat ya kajte musique eza kajte so ki omoni ke yo za boxer okoluka bakole tokoluka champion Yuri Kalinga musique eza yemba bina sepelisa batu bafle eyoka album etekama musique eza teke to sala mo kirimo robo ya batu mo po ba menasa batu non wana musique te rancune eza guerre eza loyal OK ngana président Richi pour projet Richard Big ngana lequel vit sans cette émission rappelle l'équipe président Richi bon président Richi face à l'émission moi qui toko euro sepel sabatu rappelle ça l'émission moi sepel sabatu parce que guerre oyo comment ba guerre loyal et aussi la raté les appels ya on peut ça la paix moi bien pour moi musique na biso batu ya kingani batake côté bo batake mais siko ninge komi ko kendele et komi ko kende siko ya mabe mais pour ni bino rabo finga so ki ndingo finga raté bon bien que na sepelité ndingo agressa qui est pour nga toujours contre binga na mutana pacifique la lingate mambu ya bitumba ya finga wasi matondo na peso mot mais pour ni kaka bino ko finga Elvis elopi ba reprocher bino yango neti ba goloa ba yaka ko finga te so komoni goloa yaka na droit de réponse Olo barata soda modi gouvernement azana na sécurité. Azana sécurité ya les pattes par rapport à mon kalidon. Golo ayaka na droit de réponse. OK. Soko tali mingi ba golo nde batu bandara ba golo. OK. Ba golo nde ba victime robeta. Ngayo Elvis yanfo na bandal combien de fois ba menace à présent show yebi. Na benga yo mona ba menace il y a plusieurs fois na bandal. Okay. Mais bandal maka mo menacer batu. To ya okangisa batu bandal so mona faire rigolo kangisa mutu. Ils sont mona ba mettre ya faire rigolo to ba fani ya faire rigolo ba beti ba fani mo boye quelconque. Non, ils allaient ba fani mo boye ba ndi ko ya agresser ba golo. Ba golo so moni golo aye na TV aya fait rage c'est qu'il a droit de réponse. Aye ko ça la sécurité, aye ko protéger les balobara, protéger base. Pour jamais te mutu mo hotel ngaba sali ou papa na ye, to maman na ye. OK. Faire rigolo toujours tel le roi papa na biso. To aba fan na ye, to za ba to lo belaraye, to aba to lingaraye. Donc elle oye ko ya oye ma be côté à faire rigolo, y a pas que faire rigolo pa na ba fan na ye. Faire rigolo na ba fan ya ba lolengi nyos. OK. Y a ba o mitu ça la bien.
ba o mito ça la moi bien mais o misupe mito ça la bien donc soki oyena oya maman et pas ozongisa ya maman oyena oya papa et pas ozongisa ya papa donc mais siko toi encourager en moté et ça vraiment mabe ndeti ngam na ça l'émission boy maman biso avana e calme la kitambo mais au moins mutu mo le kente so ba commentaire abandi ko finga sexe maman babilo wana siko nde eza bien te soki ya ko finga la ndenge ya TV orotaki Elvis Siaf la personne Elvis Siaf pas ça liboso ya TV non mwana nanga non maman na biso non famille car to teka famille nyos donc Golo ayaka ndeko ko ça la droit de réponse so droit de réponse te ma ba Golo ezaka très fort ba Golo baza tellement ébélé ba tu peux bazela ba droit de réponse ba Golo pour bazwa ngo bakata batia na ba page et comme le roi ba Golo ande ba ki ko provoquer et comme le roi ba Golo ande baza ba luka mam alors que batune ba luka batu makam pour ça que je repose ce exemple mon boy ngana fa na ngaboye na tumbolo te yo ye maman yo na robeta yo ah ba obaninga mbata ngape na teli ngana mobalit na kotika bana mbata ngana zo so maman li kofi mino sanini elongwe eto comme na l'état otala te siko mto bandaki otala siko réaction mutu donc au retour wana ah mtazokini mais mtaba ninge moko oyo omona ezo tambola siko na internet ezaki droit de réponse soto yena no na ngola talelo basali museki ndingo oyebi ke museki ndingo père de famille ana bana na ya na mwasi na ye mama na shu na saka nde bakanga ki bagresa ki par exemple la tu bien délé famille na ye batuni biso batuna ye tonga to lela mais après famille ni batika na perte est musique kala tono mona wera son na jimem piana fara ba beti ndule ti lobi na ngope na ke mutokata zate au moins bila la police est à Kabul bango et surtout au monde appelé que dans ba public il y a koto dans même place donc c'est na moni il y a lelo ici mbati ba chabino pina ba gaulois na ba warrior to na ba spiritas to na ba villageois il y a des morts il y aura des morts ouais batu bako kufa mais na tango na bifikini za sika ya na yango na ba on a fikini ba fan ya JB ba fan ya Wera bazaki sika moko o kuna zo sa pression pas fan et pas artiste na ye o pas sa pression ko artiste na ye mais ba o to momo na lelo oyo ezala raté so ki nga Elvis Siaf na leki na TV na beti mode mais na beti bordi na lésé artiste na yo mais bino pe boti na pe wa binoti déjà on rappelé na Gogan dia lo ba ki on non so futi pétrole Gogan alba ki non so ki oko ici pétrole oko futa pétrole donc Gogan so ki mamba TV suko na TV mambo ya okanyo mutakangisa te hérité wata donc mamba okangisa elakisaka bato baza faible soki boyena mamba okangisa c'est que botinaka bato na bino batumbolaka te tosolo non vérité kobino baoluka bino naya wana alobi osombi pétrole au pétrole au foot à pétrole vous comprenez ça veut dire solo li oyebi na TV on te solo oleki na TV au fingi yo ba oleka na TV basani ni ba fingi mama justice constant mutambali son excellence constant mutambali ni ba mbrité ba prison mo bo mutaleki na TV fingi webo kangi te mais ko finga déjà code wana ko finga déjà ça bien te déjà mais te ko finga déjà na bonne éducation après non justice na bonne éducation tout ça na ba famille et ça non mabe ouais effectivement yango lo ça non mabe ko finga non surtout ba sexe ba maman ko finga ba famille ba tout et c'est le roto koki ko favoriser ngote et c'est le moza bien te OK mais to ba ke musique et ça musique la musique fait sous la musique nga Elvis Siaf ka ndena gena ko soutenir le kolanga blana Mosaka betano lisolo ya ba menace o nga na zui ka pona kene ko soutenir blana mais yo ta mona gitambo ndeni bana gitambo ba ko mona gitambo te nga gitambo ndengai mais na ne grandia gitambo mais nga azali na concert ya Wata nazo gitan ya okende concert a blana te mais kana ko betana entre parenthèses ezali non ndeni na loba ko pela ba mission belé mais na lobaraka blana betekte parce que nga azali le seul journaliste wa azali ki wana à 10h OK tina longo wana 23h OK blana betekte par raison batina ki ba soda ba ya opanzaye mais c'est là ba dire ba bi que artiste mon musicien et Wata Wata muto atinda ki ba panza concert ya blana mais nga na loba blana ateki tetit abi que ya obeta kitambo za ye a été défini héritier.
Mais ngana zela ki blana beta, héritier pas beta, pour tout y a na TV tout ça nini, to comparer. Est-ce que yo tindi la ba soda? O tindi batu parce que héritier ta na relation, to yebi. En relation à le seul artiste autre monde en tout cas à prison et baluka dans la relation. Donc Congo ça ya bango, mbo ça na ya bango. Vous comprenez? La sens surtout le bela bongo. Mbo ça bisonyo son. Te autour le bani, on a je so ba kanyo sur comme maman au prison. Mais yé mutu ka prison baluka. Ils ont appelé bima. Donc ça veut dire que azana ba relation élevé à ba relation likolo do à pratiquer relation et là mutu mo ici biso abi alobaki a essayer bla na soki a beti concert pas baxé mu cette mort. Alors que wana musique té héritier ça la fierté à musique ya Congo. Bla na pe aye pour ça la fierté à musique ya Congo. Soki héritier bi azamo na kitambo. Bla na pe mo na kitambo. Nyo so na fierté ni. Ya kitambo. Il fallait concert wana betama parce que so tali velodrome na couloir bandunu et car ya musika. So so na zonga na concert ya fara ya wera so na jibe piana. Et d'ailleurs si comme mais le lot la limite gouvernement la limite de le gouvernement CP là ba golo na ba wario ba beta ba ouais bon ba golo ba en tension menacer ba touté mais ba to wana musune ba yana tension pour ba golo ba tumité ça bien ba golo mais ça la epeka bien na blana beta te pour na ba na kitambo nyonso baya pona mona bana kitambo be na mona pe bourgmestre pe ya kitambo azalaki na et pas héritier on a mona ba tebele au moins gibe plein izalaki wana o saralaki donc ça la bien fallait blana au mona ngai non te yo zaki te ngana za le roi koko kitambo nga kitambo mais na mona giba tebele o ba mbenga ba ya droit ya kitambo au moins kitambo na batu ba ya koya ya le roi commune na ovanda ya na ye koya nga natif a kitambo mutolu na ba kundango na hôpital ya kitambo na botem na matente mama na nga azalaka na kitambo na bandeko na nga musu baza na kitambo soki neti na yaki vele domo ngomo na indombi ngomo na natala batu meke mais bazaki de belé déjà on a donc ils plein donc tengana lobi ke ngai so na yaki batu ba yaki na bango mais nga so na yaki wana engeza indombi donc ngane na yolo bake na beki na osabe émission te poza riche na ba na osabe émission te na sabe émission kaka pona yo donc na minute yo to ba menace ya ba peine to ba menace on va porter une plainte mais on va porter pas toute plainte pourquoi tout cela non nos vérités nous sommes les Congolais mais bino be Lionel Liverpool to kenika bongo be mission bo sala ki wana en tout cas bambodio ebeta mai wana na pesi mbote na Liverpool bambodio ebeta mai wana il fallait pe beta fallait siko to yaki pona nini to cela to yaki pona nini to yaki na so ba golo ba yaka na droit de réponse et dans le royaume betinga mbata menga na zongo solo likofi na zongo solo crochet pour maman o ba finga ki wana maman affaire. Oh, petit peu artiste, c'est faire rigola. Pour la ni pour aller te refinga, no faire rigola. Oh, mais ça on finga, faire rigola, mon melibiamba, faire rigola, il était à tangate, faire rigola, mon coussé. Pour niveau. Bon, qui a la note pour finga la personne. Oh, bon message pour finga. Beaucoup t'as la maman bah tout poigné. Beaucoup t'as la bande à faire rigola pourquoi. Beaucoup t'as la famille à faire rigola pourquoi. Il y a un système, il y a droit de réponse, mais malgré droit de réponse, on est lésé battu. Et là, il y a un abi mutabeta qui mbata. Bazo c'est sur les coffres et le rôle limite. Et les ébatou et commis oh, ba parquet, oh convocation, oh balou ça va bêta, oh ba salanine. Dans les abos, bino les abos dans bokomi ou dans bokomi au tambola na keba. Keba te to tambola na biso passé Congo mokilongo za nzambe Congo za. Après tout monde ici ko kena orchestre minu petit bino lettre auto bi mana petit so auto mon lettre DG pour auto ça là. Orchestre c'est biso te orchestre ça na ça orchestre ya ferreté. Na la réagi c'est fan ya ferreté. Ezala Liverpool, ezala batutu ba lobela faire wana. Muto aza sala na orchestre faire na jet set eza garçon plaisir, ba tese les abiso to za sura ba fan. Orchestre tika erotika bisote parce que ba sal pelo tout monde orchestre eza na administration nango. Eza na ba règlement d'ordre intérieur nango. OK. Vous comprenez? Donc so ba pesi ba règlement d'ordre intérieur nango, nous on to longo pour banane. DG pour la wana ba afficher déjà lettre wana na habité soki ba nani ba illustrant donc lettre ba nini ba tie wana pour na eza orchestre mutu ati ba signon donc c'est que outil likolo et qui tina c'est donc likambo za na monter problème eza na monter biso to ko soutenir ka faire rigola ngani na vandi bona rolinga jamais mutu mo leka na TV a diminuer faire rigola ngape na oya na diminuer yo to solano
En tout cas, Ngamambo, tout na tiki na symbole, même voir même héritier, c'est un pardon. Obisoft, moutoumoko. Là-bas, et là, on y n'est que ça, non? Vous bandez ce que tirer sous. Mais là, on a un problème na héritier. Bobi ni héritier mon akitambo. N'a pas mon année. Akitambo. Automatiquement dans l'année. Dès qu'on a on a un problème na héritier. Na koko tika la jamais aucun jamais que ça na problème na héritier. Héritier ça artiste et musicien, on a ça journaliste. Bango ba na posta na biso plutôt na posta na bango. OK. Ma beso outra plutôt mon na Angola ba menacer muso kindingo. Et pas batu ya nani. To moni mutu wana na photo na artiste na biso ya mboka. Na mnoko na bango ba singisa muso kindingo pardon. Pour aluba asenga nani pardon. Artiste ya mboka. Et après to moni to lali to lamuki to moni un est censé un aventurier un illettré comme on est à pas mabi ko mangote. Moi na moko boy papa na bango azalaki comment sentinelle babote na zemine kota na kata guérite et ici comme pemeni ya cage ya mbwa azana maternité ba mbwa dans le wani ya makoro auto lo balikambo ya ba parents to ko ba parents te na pesi exemple vous comprenez mais ils ont l'accent que ba parents ba éduquer bien te nyama makoro yora mutazi kombo ate nyama ya corps donc ça veut dire ils ont l'accent que na mentalité ya ba nyama on nyama bota na maman na ye bota na ndeko na ye aleki na TV ameli ba bangi na ye atie ba kuti na ye koya kufinga responsable le la faire rigola koya kufinga maman abote biso artiste ya munene ça la vérité la République démocratique du Congo asuka na République démocratique du Congo te mais il y a Afrique asuka quand Afrique Europe Amérique Asie qui est fait rigola koya kufinga ye ba sanité faire rigola koya kufinga ba sexe ya maman faire rigola ko lo ba ki faire rigola ngaka viola bana na ye faire rigola ça la raboué est-ce que c'est normal wana ba twa mona ki ngote en ya makoro aleka ki sali abeti lo kwana yo kasi faire rigola tala ki on se plaît non a se plaît non peut-être ba golo ba tala ki on ba se plaît non peut-être et déranger qui va te belé tout ça qui va coup de fil na boutona et déranger qui va te belé maman a fait garo ça ni na makambo faire akanisi bien faire rigola yo so yo ka faire rigola akanisi mutu faire rigola non qui parle ma muté à lo baranité mais trop c'est trop c'est pour cela monique Liverpool jenga to une émission moko Liverpool jenga yaki na ye parce que nous avons une émission ba yamaki biso ngana manière na nga roloba Liverpool pas dans ma manière na ya roloba ngana manière na nga au ça toi des réponses Liverpool jenga pas dans ma manière na au ça toi des réponses mais ce qu'on herbe tu va ça toi des réponses beaucoup mi sur le c'est bon pour ani beaucoup mi ko ça la plainte pourquoi et ça musique et ça départ aux d'autres ba o ba banaki ba zongisi après il faut ça ni ko locataire d'attente et s'il est état que ba humain ngana on dit maté wana mutu mwa parce que to kota mi pa maman na to finga na tcheka en général ba maman to finga ba onde ba mema biso 9 mois ba maman ande ba bota biso poto koma benga memi bali ba maman wana dans 9 mois ka te yem ta pokolo tchoko malelo moto donc ça veut dire que faut tout respecter ba maman mais ngana on dit maté que ça na héritier wa tamtaro ba kancha bino po ba ki on le sopi pétrole au foot à pétrole tout même about na justice te yem ta lo ba ki on mais ningo ba que non ils en tout cas mais eza o biso to zo histoire nga za na ba chomo zo lelati na mokilo yo poza richi ba pimelo fufu ma information ba pimelo te ba pimelo pena fufu pena badi banga pena na mia ba pimelo ma information ba pesa yo akena parquet à grande instance na minito baza boy asali plainte boy na minito basala ke kiri basali réunion mo boy ko na kauka na pesa na ba place fixe basali réunion mo na kauka ba obi ba utiliser ba journaliste ba ya mabino mutu mo te kuta benga na émission ko na osala émission suka ngo na osala yango na poser richi donc émission suka pe na osala encore pe na projet na nga ya voyage na nga pour chaque fin de l'année na kena rappel au fêter na bande ko na nga mususu de mission suka na osala après lobby la chelo base wana bakale ba mona ngata na mfulusi na sali na bomi mutu na isa kabakaba ina na isa kabakaba na criminel na violé na sali crime na bomi mutu non eza émission salamaki batu bazaki na bakanda ba oyo batu babimisaki na en pleine émission bimi et c'est tout po batu na bango batu na mpanja na pe babimisaki ba sanité oyo chokaki pe batu
Et là, les Kamoussous, n'est président Russie, au coquet, quoi, question, n'est mon angate. N'a pas de tel sur comme moi, n'a caissé. Mais yo, en question, tu y a maman tout toi. Soit t'as dit que tu as dit qu'on a plateau. Mania, n'a no qui n'en a n'ingé n'igolo qui a n'ingé moroté. Vous comprenez? Donc ça veut dire qu'il faut qu'on que battre la manière n'a pas battre n'ingé pas conserver les Kamou. Vous comprenez? Donc, moi, il y a des choses qui sont en toi, bah, tu sais, et puis, on a su ma pelle, n'a pas pomba. Tu yo, tu yo, tu robeta yo, yo, tu yo, tu moulin l'avion, reste tout le monde. Mais, musique est commune. La musique, on a bébé, hein. Donc, est commune, les musiques, on a un journaliste. Bah, musique, on a posé un bishop, on a posé un bino. Musique, on a commune. Et comme na Bagdad, toi. Tu comme na côté guerre, na est, na Goma, kuna toni. Tu ça tu comme na bateau soviétique toni. Na tu comprends des côtés musique économique. En tout cas, boti comme mama kitana bo salon. Bon, supposons bokangi après. Na sali 20 ans, 10 ans, 15 ans. Pour ba kati na bango peine de mort. Pour peine de mort, ba kati la na moto ya bomi, na moto ya sali crime moi makasi. Bon, na sali ba kati 50 ans. Na côté de prison 50 ans et après. C'est quoi aux Unis? Otindi batu ba betanga, ba beti et après aux Unis. Yo d'abord beta umbali. Na beta makutu ya to et la umbali bosote. Vous avez pu makasité ou vous avez pu makasité. Eh ba ya rebelle. Un côté oh mais il y a des chaos. Il y a des batu au monde en montant comme le roi tout tient la train. Donc ba cicatrice on a botamana ba cicatrice. Ta botamana ba cicatrice. Bako beta kaka mambo batu balingi na yoka jamais goloa abeti mutungo warion spiritation soki banani jamais pourquoi ka bango na yoka pete ke goloa moko boye biro mo ya ba goloa akangisi mutungo boye na yoka on pete ka bango ne bayara mambo okangisa ya routine ba menacer batu la luka ba beta batu c'est pas bien to wana eza musique te. D'accord. Il faut qu'on bête ande bo beti rendez-vous ne ba rendez-vous na bafle rendez-vous batu ba bina na ba feti ko sepelisa batu ba concert vous en au monde nga betaki Richard betaki na Veleton c'est bon blana nga beta rataki na Angola le même jour na Angola faire gola betaki na Angola le même jour na ni mono na ni Fali Fali à mon Fali a betaki magasa ki piaka a betaki soki na nat bani mais normal to lida posa musique ne après lelo siko ebisanga na to la émission mo kamingi te batine ngalia pas fait nga posa pek na tout à la siko bana matete ba fâché bana matete ba fâché ni o babi matete za fa beta matete il paraît que les deux bon beta Fabrice ça beta les deux il pas héritier pas beta les deux eh baboyi bana matete baboyi bana matete babona bango otali ngote oh bana matete bakero lukatina bourgmestre bakero luka bourgmestre bana matete botana se bango tout baza artiste congolais ils ont prendre ezala héritier ezala Fabrice baza ba artiste ya mboka na biso ba sala rara vérité ya mboka na biso bana matete baza babona bango soki batie héritier po et malwa fara so batie héritier beta sika mona Fabrice wana mabela Fabrice ba rotina ba to mabele ba osala trouble bani alors que to lingi biloko te na musique est-ce que tout ndenge mamandula ndenge ki en tout cas ils ont vraiment bien mis ils ont bien to lingi ils ont fait la force obi kala musique na biso ko ya ki likolo ba sika ba fe na biso ba tabulai ba lwambo ba madilu musique na biso ezaki likolo e ko kita na tamba ko yiba biso makolo pa ba nani ba nigérien ba musique mo to bima ba gaou ba nini poni bazaki na bolingo jeune moko bimisika ba ya ba suni ba sani ba soutenir ye. D'accord, c'est bon to komi to zana ngala pesa message ya suka présent bitumba te na kati ya musique bitumba ya makofi bote bitumba faut na ba ngongo ya ba concert ya ba album ya ba trophée ya ba disque d'or okuna che date to bunda nde bongo et ya makofi te ezala pe bitumba e koma peteke ya ba justice encore batu bomo na bino boza danger mais justice nzambe pesa okoka ninga na justice asa moyi mais ya nzambe pesa ali na justice nzambe pesa oui na sa moya na relation générale te ya colonel te ya magistrat te ata ku ya soda liki na sana été
soki omoni ke ozolukisa okangisa ngai soki omoni ke olukisa obetisa ngai yosala ngo mais un jour papa na biso Patrice Ayemba tribunal na Nzambe kozala conseil ka mo botikaka ikotika au chrétien botika moi loba suka ndongo biya par rapport à émission moi 2-3 dédicaces pour na to donc moi loba suka ezaka biso karaté pour ça riche biso karaté donc il faut le bango de manière moi en général non en général oui donc de pas biso tu ya ko provoquer ba tout mais tu ya ramener na droit de réponse OK ce qui te va provoquer biso te tu le ba biso pe le côté gauloise Galator amour la bonne musique to pe ta ba blo wana sukara total ba événement na biso zo ya liboso wa faut bobeta les 14 de l'équipe na fikine bobeta les 21 to bobeta les 21 mo bondo na fikine to wana to bobeta na fikine le 20 avant non le 21 le 20 bobeta le 20 mo bondo zo bima album nini eza album eza single mo bondo zo bima to zala na page ya faire gola to ya su mo bondo na kati wana to télécharger to yoka to so mango et vous ça la vraiment bien le 21 suko na fikine ouverture africaine foire internationale donc ala wana mobondo et vous c'est ça babilo refait ça la yango yo kenake na dia ba mbongo na reporter ba plainte ba repesa ba ba famille na ba lira te le autre toi premier wa fête vous sommes mettre ba sac ou soit toujours on repesa na orphelinat ou soit toujours on repesa dans homme de VA na mona ginde ko la biso héritier a sali ba acte mo c'est pelisanga akita na kitambo apesi ba babilo na ba et pas ba handicapé na centre handicapé aussi babilo apesi na ba homme de VA ezala ka bénédiction ezate ko no pesa pas magistrat ba luka ba kanga mutu wana da malédiction mbongo wana na bato ba famille ba luka ba na mpe posa ozo mpo na mukuse ni ya musique esuka na musique ya musique ya TVP esuka na TV to tika oba lukse ba kanisa ye oba lu obi combien de personnes ba kanisa ba bimana ba est-ce que kanisa nga mona ko kanisa solution te ngai na ndeko mo boye asko kangala tu vas dire fana kanisa na bi atana kanisa a signer la décharge après mon futani malema est-ce que kanisa solution dans ndeko sola ala niable pour ko kanisa na solution te ko kanisa mutu oui avant ni na kasho avant na kasho ya robima et c'est vite so ka liago $1000 o $500 o senga mo sute o leki etaka likamu ya ko solo la toza biso tout ba congolais ezala héritier ezala nani mono nani numéro 10 so betena match mambiango boyo kana te ezala la cosse ezala JDT ezala Kabose ezala na biso tout toza ba congolais d'accord moi ba dédicace nanga na ba gaulois tout Elvis y a finalement na zapo ba passer déranger Elvis va bientôt mon na te o ba kanyo ba lever te nazali na ngai nazana nga sauf que nazana yo bika to ba premier ba fête ya ko luka po bana balia familia ba nini mais autant la plus moi keba si on déjà Elvis to ba vérité quoi ba mo nga limité na no so ba nini bien na bongo na kende e mona ndelo na to so ba bien na ozo banga ndemo za bo ozo tambola na keba bo banga pona plainte o eza ba olukisa bino na tambo keba ba place ozala ka ba luki ozo mona pona nga mona zwa yo nanu na beti ba na ebité na koti tina na yebi na nga ba moza bien donc na uti nani na ba chance za ba biso mais système robata ma na kenda kwa na suma donc bana mwanda bozela nga na oya na mwanda déjà donc na tika na 2 jours na oya na mwanda et bi mateke na kimi te ke ba ozelo bo mwanda eza ya ko ba ozelo na bozela nga na mwanda na ya mabele na ngai na zapi na famille kuna na nga na ko fêter na ba famille na souvent na fêter kuna donc na kena pe na famille na nga mo ba to fêter kuna d'accord donc to ko fêter na mwanda en tout cas ba gaulois ya partout dans le monde entier o bobenga en tout cas merci na batutu wana obenga bose na mo souci pour na ngai kitambo mabele mame kitambo mabele na nga kitambo mabele na nga mabele ya blana mabele héritier ya héritier hein omoni mutu ata abotami wana te mais so ayi na âge ba mukia kolo wana automatiquement eza le roi obwaki ngunda ba pesi odoki aux une nationalité pour yana ba te bele ba vanda na poto bavana na poto wana baza français te ba français mais tellement comme kuna bona ya boira ngunda na gitambo bopesi docteur non point ezaka ba exemple blana boya ngoka fort tengana ezaka le ba exemple na pesi ozo point donc gitambo za ya biso tout d'accord bana o nyo sabi ya mona gitambo ngal vision na lingara e na pesi mbote na batu tout o ba lingara
Elvis F son bien en numéro on a plus de 143 89 51 81 641 plus de 143 89 51 81 641 donc Toya Mobondo les 21 na Fikine le 20 biso tout dara Miss Nicolas Miss na page officielle affaire ego la tous Mobondo na biso nzembo na biso Mobondo et ça la format bien to longo la benjiro to refinga na biso moi ba bordir ezalaka bien mais to épargner ba maman to épargner bana to épargner ba famille na biso pour ba famille na biso tene ba na TV d'accord to épargner bango et surtout ba maman de Kolo Elvis Yam Fasengi bino bolimbisi na kombo ya batutu o balekaki pona ko clasher na ba kombo ba mama ko finga ba mama atukanga Elvis Yam fu mwana bino na sengi bolimbisi parce que naza mona ba mama na botama pe na mama etaki batu na sengi ba mama nyonso botalaki bolimbisa mama aime kuku limbisa ya sam kuku bolimbisa et ozala vraiment kito makasi. OK, merci en tout cas, merci Naningo Ondimaki ko l'invitation et puis répondre qui en tout cas merci beaucoup, merci aussi na Binonio sous Bolande du début à la fin en tout cas merci beaucoup, merci na abonné Nyon sur des bandes à London Télévision donc bah on va s'abonner à la chaîne autant en tout cas s'abonner à la chaîne na page na bino pe des bandes Nyon César des bandes à London. Ah mais c'est bon page on est à la marin. OK, merci donc s'abonner continuer qu'on s'abonner partager au max numéro plutôt vidéo et que ça a vraiment plaisir mingi. Merci na 3 fois international de Bruno original. Merci na Nadine Zamba. Merci na la patronne Aigle Jaune maman sociale Manga Hotela trop Linzinzi. Merci na son éminence Maître Kazi na PCP mote Maître Kazi. Son éminence donc Maître Kazi moto à Mayele. Donc on appelle ces mots. Pourquoi pas appeler ça moto na maman CC maman na épinaise moi na maman CC. J'étais sali ba to lukaba ba comment mon samela suika na maman c'est ça la pesi a comme mon bimé comme va luker na TikTok ba luker ba nini il était comment maman c'est na pesi au moté ba tout ba linga revisi info en tout cas na rappelle au moins une centaine de ouais ça va ouais, ça va bien ça va OK, merci en tout cas, merci aussi à ma famille donc famille ba tout mon en tout cas merci beaucoup, merci na Niklet Mbaki, merci na Shishintoya na Neftali merci na Vasti Safi Umba, merci na Ritz Mandangi, merci na Eliane Watumwa, merci na Plamedi Mbaki. En tout cas, famille Zebele, bon, bien que Bamsou na bois qui vient au Tebo, c'est dérangé minité. Et puis Taylor lui dit, ndega na ba so yimwani ni moi li s'appelle ça yimwani mokuwa, place barota langa moi na rokota moi radio vite fait ça moi bien. Mon oncle aussi docteur Alain Loutadi là. Hein, donc voilà, tout qui est à côté, en tout beau qui est de côté, il y a la police, donc mon colonel, mais docteur Alain Loutadi là en tout cas, merci à trop mon oncle, je pense qu'il y a tout le monde à la prochaine. Bye. Banza London TV.